Mato ya bande kuna mbiso ka misusu ya famille arjika nde akababi noko na yo auta mboka ayaki utene noko to yambani to solina ndo ndenge nini ya malamu ayaki na nande kuna ngape mubali boye mwana ye koma na ba s'intéresse wana boye moto baluka ngamoko na za chauffeur na kumbaka moto mais na façon moto wane ko baluka do oza makambo ebele na vie na yo ezolanda yo oza na esprit de mort moko na nzela na yo ezolanda yo ndeko esprit de mort kotina kati ya epoque na fandi ngambo pene ya fandi na raisonner bon habité eza likambo moko ota mosusu ngai mpe nasalaki mabe dopona yebi te yo mo bisika na utaki na ndenge na minute na ndenge na kunu chaque fois yo no bato moko boye ozobundisaka ngai ozomenasaka ngai bato ngo bilongi na bango ezomonana mo molili me ya yo penaka ezomonana yango siko eyo elobi bakamdoki wana to omona elongi na ngai oyo olobi na ngai makambo osi bafo contrôle yango Maman no atika obenga ngandoki to yo so benga ngandoki naza posa makambo te ngai naza jobu to tika na yo na monyo kuta se so benga ngai ndoki naza posa te ngande na naza posa lisungi sute naza posa lisungi te mama ngala ofanda te yeso benga ngandoki mama na yekuta tika benga ngandoki te. Lorsque vous avez des saignements en dehors des règles très abondantes ou au contraire devinales anormales, ce ne sont pas des choses à négliger. Parfois, ces symptômes peuvent être liés à des problèmes à l'intérieur de l'utérus, comme des polypes, des fibromes, des infections, des adhérences, ou d'autres anomalies qui peuvent même être responsables de difficultés à tomber enceinte ou d'avortements à répétition. Lorsqu'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, ces problèmes peuvent entraîner des douleurs chroniques et affecter profondément la qualité de vie de la femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un examen simple et précis appelé hystéroscopie diagnostique. À l'occasion des festivités du mois de la femme, le centre hospitalier Monsonneau lance une campagne spéciale de diagnostic par hystéroscopie. Du 1er mars au 30 mars 2026. 24 heures sur 24. Jeune fille Elenge Mokolo Mobange Bobengami na centre hospitalier Monsonneau pour la examen à hystéroscopie. Donc campagne est pour la maman, pour la bilenge basi, ou bazali na problème to bokono o natangi. Omona makila ebele na tango ya ba règle, omona makila moke to mokolo moke na tango ya ba règle, bandeko basopaka zemi de façon répétée, ba avortement, bandeko bazana ba douleur na libumu. Ba douleur ici la raté pas si na se ya libumu. Bengi ici bien la campagne toza ko lancer ko banda mokolo le 1er mars, kino le 31 mars ya mbula o toza 2026. Nos contacts plus 243 896 767 961 ou encore plus 243 829 853 318. Adresse avenue centrale numéro 2, quartier Kaoka, entrée l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti, commune de Kalamou. Nanu na mona délivrance à boete na zo mona délivrance oyo pasteur Chiko azo sala awa na push ministry ezalanga mote na batu eza forcé te. Dès que tout le monde a des délivrance, mon chose a forcé. Dans ce monde, on a dit des mois sur maintenant, tu as moutou facilement. Et puis à Zoloba, donc ils ont kamusanga, ils ont sengo mingi. Mais tant que tu as awa solution, ils ont zala dans l'immédiat. Il y a un kumbisin zamé na la mingi, on a découvert le ministère. Ana pota munele ba image ezali ana pota kasa buja aka pota shiko pota ngo sile amba ekauka benze masala pe ngato na ana ba na pas na pota pe pota zo ba tembele sile rate et sile rate ba dessin ekauka rate donc ton na ton pasteur asima ezaka ba service ni yo ya lavage de pieds donc na pota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans le pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bo koko ba pasteur ndenge ndenge mais atro bo kokaité
donc ndika na push ndepina donc esimbaki ndaka na TV apporter fruit ici natali kamo abonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant abonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zana na foi ke pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa, donc pena pe awa pe donc abondela pona ngai siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Mais là on y yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est yo ko ni. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Brakongo, dans la commune de Limete. Mbote na bandeko nyonso tu bisika ezwami bino na baetando na bino eke pona kolanda émission na bino Bravo Jésus. Tobaka ete ndeko émission ekokai na yo na ngai na biso nyonso to s'abonner massivement, aimer, liker, partager. Vous ne serez pas déçus. Tobaka ete na kati ya Bravo Jésus masole ko le lycée ko sala passe. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes ezali biso nde bato non to fungo motema na biso te pona ko loba makambo to bomba la mitema. To koti banganga to sali mabe ebele to kopumbwaka na butu mais likambo wana yo kanga na motema lobi nga na kokufa kana mabe na nga o non ngonga yango ekoki o landa Yesu Kristo azala nzela pe bomoi na yo vérité ya vie ya mutu esimbami na maboko ya Yesu Kristo Masia. Bien-aimé, na lobaka langage ope na kokontina koloba yango ke entre boye ya Yesu na liwa nde roya mutu liboso to milengele parce que toyebi te liwe kolata biso tango nyonso tokotambola nango lokola mai lokola bilo ya kolia tango moto lamuki kake ndeko songolo pakala azali susu te. Moma yango yo zonga na maolo ya Yesu, moma yango yo longola na tira diabolo ya satana wala tisaki biso kotisa na ti au Christ le Dieu créateur apesa biso de les commencements parce qu'il a dit créer l'homme à son image, à son ressemblance. Tout ça la ressemblance à démon. Tout continue à la ressemblance, il y a un serpent au écopé s'appelle là tatanta combat locomoté. Voilà, merci beaucoup. Surtout, merci à Papa Zara Capita derrière la caméra. Merci pour cette réalisation ainsi qu'à Israël. Merci à tout le monde qui Yachebiso, que Dieu vous bénisse abondamment. Nazali woso na bino koya koloba ete toza na besoin de souni na bino pona tokolisa bana na bitiki. Sikete bana na bakola na lolenge oyo esenyeli. Bo continuer toujours kosa bolamu na borfelin ba veuve ba vieillard nzamba ozanga te ko zongisela bino ya ebele. Voilà, merci beaucoup. Là je vois du côté du Canada namoni espace piscine Food Africa et en Canada. Nous avons besoin de l'eau Afrique. À qui qu'on a pas papa Pichi Food Africa. Et Zali Yemoko Kombo Langwana Yemo pe papa piscine ainsi que na maman Wabi Wa. Voilà. Merci beaucoup. Yaya Nayambio. Madame maman. Kombo nan. Kombo langa Crevis. Pardon? Crevis. Crévis. Crévis, ça la ni la vie. Crévis, aux a mariés, aux a célibataires.
Bon, naza célibataire pour le moment. Ah, pour le moment, naza célibataire. Ouais. Na vie au salarani. Bon, na vie naza conducteur, chauffeur. Ah. Mais na minute où naza ndesko na musala te. Ah, vous avez conducteur, chauffeur, mais na minute où musala ndeza te. Merci beaucoup na yambio. Moi, ce moment où tu obenga qui na téléphone. Soyez le bienvenu dans l'émission La Biso. Na olinga. To pesa na nzambe merci pour tout tambuli banzele belé. To tonde botondi et vous amala omi. Merci. To ondeli Seigneur Jésus to tonjo botondi to commission mo santo lole. Tikete kembo pelo kumu ezonga epai na yo. Seigneur tikete lipata na ya kembo ezinga biso ezinga chaîne na biso pe ezinga moko na moko oyo akozwa libaku ya kolanda biso. Mo santu osondaka le cœur Laurent batela bikisa pesa ba solution Pemboka Congo, Natikia on a saloboko na yo par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Obaki ndeko Clovis. Crivis. D'accord. Ndeko nazolanda yo. Nini mimiwa. Bon, elo miminga wa. Naza na problème moko très grave. Oizo le kelanga pena na vie. Na banzela na ngai. Oh naza bon, naza mupaya nata musuna capital biso uti intérieur. Nde toyaka na capital pona mo luka. Bon. Eza ndeko nanga poto bota mibale. Ndeko nanga mwasi azara awa pa uta kotika biso. Depuis 2014 déjà dans musika déjà. Bon. Depuis toyaka to uta biso village na mama. Toyaka Maman a belle maladie moko. Donc tu comprendras que maladie à maman. Ati maman otika biso boye. Ati ya cancer a baila na quartier 5 na nji. Bon tu kondi maman. Tu fandi na grand sœur. Fandi na grand sœur tu comme en 2014 pour tu kunda maman en 2007. En 2014 donc tout la monde na muka ka tongo babenga yote cancer na kufi cancer na kufi na chungu duti mena kenda ti pena nda kuna na kuti pe wi cancer pena akitenga na fanda ki moi pe ozala matangele ki mais bofi aza famille ngate na longwa ki wana na mufanda moi et pas camarade na ngai quand des alaka ba camarade aza mwanda kuna futelaka masa yaka tolalaka awa mo muke nzambe wasunga mako beau frère alakisa ngai moi musala muke nando kende na compagnie alimete moi era ba Contrefort ba 30e nando kende kuna moi ba travail muke kolandaka moi ba travail ta mususu moi permis ba ko luka moi chauffeur na saki nyonso wana mange simbite. Bon, na ki okomanga chauffeur ba 207. Ni ba 207 na okendaka mwa ata mo mutuka ngo mo bampani mutuka bampani nakiti mo bakechi peka bampani. Bon lelo na komi pena au conducteur à moto. Oh 3 pinel bon moto pena za pe na moto o ezaki serete o ngala bu na sala kana ngo. Ezaka baninga ye asali tukumo ba 15 ka sedenga tukumo ba 15 ka tende ko ngai yo lukela ngata mo 40,000 tambo ya wana moni na zimo force na sali bon na comprendre te depuis le moment na ngai lotisi ko nakutana na basala nzambe mususu mona nzela mon cher yaka na za kusa sola nao bon pona ngapena bon tant musu na côté église na be kodim depuis pena banda na ajour non na kenda sur église te na moko mona ke kola depuis la mona ke komi adulte oui depuis côté église non na côté église te que groupe de prière moko na côté na semble jamais bon na mona ka bato ba église wana mambali kuta kuna do ti pasteur na benga ngai bon na pe mona ka oyo mona zo benga ngai asenga mbongo o zo benga ngai ta mususa tolene ka ngai mais na zo fanda
nomona makambo na ngai esinkaka te nabi bon te il faut nakutana na frère wana so nakuta na ye abenganga chaque fois na nzela ata ye te me bazebele misusu na kanzela nakutani boye mona frère naza na posa no yaka ngamona kaka mwa posa nango za nango na tinani bon ba souffrance nango na mona pinake komokende ti na minute o ata moto etwa pinengo ya la sute na komata mo moni donc baningo mona atika makambo ya yoso pesi o moto oya kala bampane yoso pesi o moto bambongo ekokaka te moto ya kala na bampane makambo elandanga na vie oyo na comprendre ngo te bisiki ezouta na efanda na koma yanga ta moso moto ye na parking na bombe na ngai omona mwa 500 bapesi ngai oka chargeur donc ntina sa boye naza mpe awa donc naza na carte na ngai ya aseko pena na carte ya aseko yango donc so pena ke moto ye telemi na bombe na koma pena wa chargeur donc na koma yango bombe na nga misala emona na te musala ezomona na te donc nzela na ngai ekomi coffre na bisika na utaki na niveau na komi donc esenka ke fo nasaka ta moni fiske wana po esunga ngai mwa mbongo moke wana nazwaka bon nafandi namoni ke ezosimba te nde nakoyoka na matoyi ya bandeko na biso kaka misusu ya bafamille largika nde yaka babi noko na yo auta mboka ayaki auta mboka ayaki nakendaki nakutana na noko aye kutana ye noko toyambani tosoli na ndongo ndenge nini ya malamu ayaki na ndeko na nga mpe mobali boye mwana ye sololi natikaki esiko azoteka mpo bisika bayebisanga akomiyaki na agence moko na Pascal boye baagence moko ekutaka banzela ba voyage boye baagence wana tokomi wana nakutana noko mpe noko ayaki na biloko na oteka bon moi accompagner nga siko bisika nga nafanda mpo nga nafandaka epa camarade namema so noko place otie eza te na otie wapi yo moko osengi ya nga moko donc eloko eza te namemi noko tosoli na noko bon noko azwi mwa biloko mwa moke apesi nga te kee nango na ndako okende mwa kosala mwa nde yalaka kaka oza na baninga nazwi biloko nazwi moto ya 3 pine mpo nazalaki pena mwa makala bamakemba babiloko mike basafu bon tokoma na ba Saint Thérèse wana boye moto ebaluka nga moko naza chauffeur nakumbaka moto mais na façon moto wana ekobaluka donc ndeti mpena moto ande okumba biso donc balusi egido na nkoko po koko ezali kokwe mosu yalike boningani mais moto ezongi nango po esalaka mpe bona banzela tomona ngo na moto ekebo ezongi mais mpe ezali kwaki babambi binongo mpena na nkopo biloko wana nyonso noko wana ngo ekwei mwa mike yaki mwa propre na ye nango nazwi natika na moto baoedinda na mai ya mbula wana natika lotika ngo bon moto mpe akomisa yanga ntina ndako nakomi na pale pamasana koma nakokoma frère wana oyo ayebisanga kaka aza na mposa sola nanga amoni nga lisusu ondeko zela bon na bakanda oyo nazalaki nango na biloko na tokweyisa mais nde esprit moko etindi ngai ke yokela ye nani na temi na okilo ndeko na ngai oza na makambo ebele na vie na yo ezolanda yo oza na esprit de mort moko na nzela na yo ezolanda yo ndeko esprit de mort na ndenge nini oto oza na esprit de mort mo ezolando bon ye mpe namoni eka likambo ndeka nda azoloba nga esprit de mort wana namoni yango kaka louche nauti kutu tosala aksida kutu tobambani mabe nazuki na nga te mais nakufi te abinanga wi nayebi biloko oyo nde oye nango oyo eyaki biloko ezalaki ke biloko pale tikala yokufa natika osundola na lipango nakoti na kati natika osundola na libanda nakoti na kati ya lipango nakoti na kati ya lipango nafandi nga mo pena afandi na raisonner bon nabi te wana eza na kaka mama bato mosusu nde balingaka kobangisa bato azoloba likambo azobangisa bon jour nango nalala na nga na butu wana nalali
donc nazwa vision pena vision po eza ba po ndoto okolota ndoto okolota ndoto mais vision eza ke miso eza ngo kanga mo sentir loko eza yo moni bato moko ebele bazobundisa ngai bazobeta nga pena actuellement donc bazobeta ngai tamoko na osala makasi boye na bunda na bango na tindika bango bazobeta nga sikuna kati ya bato ngo elongo na omona mingi tamoko ya noko na biso wa utimboka vérité moi pena vérité na omona elongo noko na biso wa utimboka tamoko mona bazo donc tamona ndoto ngona babeti nga elongo tamoko kimi tamoko pena ezongi muki na tongo wana la muki na santi nzoto pena nga nyonso mabibi lo ndeti pena donc nazo pena frappe donc nga mo pena la muki na tongo na santi corps na nga na vision na zwaki na santi ke na zo frappe nde ne ko passer mo makolo wana na 2000 banda bwe na somo mikate na kuta na frère wana abinanga frère ozanga bakomba makasi na vie na fulu kelonga nzambe solo kelonga nzambe te na mon esprit de mort na vie na o eza pembeni na o mais bon ndeko makambo alo bana ba vision o nga na zui bon eza ya bena ba réalité bon na kotika boete nga pina za mutu bon na landaka émission moko bravo Jésus na vite ça n'a qui n'est pas une émission là peut-être bakoko sunga ngai basunga nga na kana ngai ona zana ngo atalo nayebi ki na sambela kate mais avec ya prière ya bato ba na kozana bango ensemble ko sunga ngai et sur mutu ko uta na yo moko te mais force moi vous pas partir à mutu et swinga do yo mo pena ke histoire o nga na ili yango na pena ya parcours ya vie nanga mère. Ok, merci beaucoup. Nangi na tunu moi des questions. Lobby ozo mona elongano kono ozo suspecter. Bon. Bango baza batu mo ya mboka. So na bige na kendele boye natana zuba masa na ngai to kendele mba moko boye. Omona ta entourage bisika o ba zali azo sala copie na e sala mo propriété. Donc on a mona ke so pena mo ezali ya kutana tana noko na ngai boye to sola na e pena po atali sangana no ndenge ni parcours na ngana okende boye po na yaka na maboko ya mutu na kana mama le l'appel de maman mutu na yake pa na ye wa bomba ki ngai mikole belé afute ngamboko ya 6e mécanique on a tangeli classe Isaïe n'est pas de. Ok. Tu crois au message? Vous croyez en la prophétie? La prophétie. Bon. La prophétie, na quoi? Na prophétie. Nenge mosala nzamba na olobano de temps à autre. So na landi on dit bosi bokutani ata pe 3 fois. Plus de 3 fois. Mazolo banoka langage moko a au mona kufa liboso na yo. Ouais. Et au moins na posé question est-ce que tu crois au mari ou tu crois na prophétie? Oui, na croire en prophétie bo. Oh na micho na nde na zomone na makambo. Donc na zasu mutu yako tsasu tembete. OK. Na ngina biso boye. Makambo musala nzamba lobi eza solo. So sengiza mafungolo misho molimo o comprendre bisi que ozali yo za déjà sacrifié etikali kara bakota na acte iwana opero ya brisque soit tu continues na douche au crier soit tu sala accident denzi la kaka yo mwana yake po binu kusunga ngai. OK. Eza malamu koya to sunga yo eza malamu mais ya motu ya liboso ezali oyamba na Yesu na kati ya vina
Vous savez, ce aux habitumba, et c'est au matière dimension spirituelle. Ata soko luka nzambe te, o luke kaka. Ato kimi endo lobi ke webite jouni au kende église, depuis au miyeba que koma mukulo. O kimi bambula ebele, mais ozongeli kaka. Pour yatika neka nzambe, aza maître suprême. Ko pusana ka pa nzambe te posa ba problème, ezape malamu, soko pusana pona libela, pe ko ya ka pa nzambe te posa ba problème. Ya pe pa nzambe muko mususu lobi te, journal lelo na osambela ka pona adorer nzambe. Lelo na gêné pour ka na pesa nzambe merci na souffle de vie oyo apesinga. Na lingi okoma moto ya sika na kati elanga tata. Obi soki oyo ndimeli Yesu lelo esengo moko eza na likolo ondima te. Okwa na Jésus-Christ de Nazareth. Oui, na croire en Jésus. Oyebi ke akufela biso. Nayebi akufela biso. Zoaraka avec ça, il y a Jean chapitre 3 verset 16. T'as la grandeur à Nzambe na vie na yo. La Bible dit, car Dieu a ta aimé les mondes. Nzambe alinga mokili. Atindeli biso mwana na ye poto bika. Il a passé par la croix parce que biso tozwa le pardon du péché. T'as la grandeur wana ya bolingo wana. Wasali soko bandi komituna pema o pema nzamba nga sala ngo ndenge nini ezaka sija okomisi otali mso elongi no kokana mama na boko kokana bongo ndenge nini soko otali ka suki no wana oko konte yango te. Souka na maître, camarade malamu, mninga moura malamu, alinga biso sans condition. Sans raison, alingi bisoka. Oya motu ya tokozo ngisi zakara, totombulai. Kutsa Christ na kati na yo, e oza malamu mingi. Soko luki nzambe te, okobika ka bitumba, jusqu'à ce que, ba oke kunda yo. Badana posa ba si sa famille nyos. Na ligne ya bino ate loko ezala te. Omoto ozalaki okita lisusu. Omona même place osa musala wana na parking. Batu bando sepela no lisusu te. Et puis komona kana omona oboye. Faut faire très attention. Na baninga po ba okota na nzela camarade moko. A poignarder yo. Je pense le cause a besoin noko toko sungayo na dévolé voler sur le plan physique na ebite soza posa abwa que l'homme toko soit. Deuxième volet aller sur le plan spirituel. So kata noko abwa kini motoko soit te menza ko ko bwa kilo ya nzambe écouter leki likolo koleka ya bato. Mais comme na respect à mon kili, ndenge ba Bible appelle mon ton père et ta mère, ndenge ezola sur la Deutéronome et aux amalamu mingi to sonana noko. D'accord? Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que on va prendre une pause, on va essayer de vérifier de côté de la régie total à soki bandeko ba komi, ndeko ça un cas spirituel et puis on revient. Merci. Obengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye wala mwote na kata kama tedi misai tedi misai sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte. Pona Orphelinat Bravo Jésus.
Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Mama Lydia ye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Mama Lydia moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Mama Lydia aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, nous sommes dans le plateau. Nzamba pambola bandingo nyonso ba soutenir ba. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Continuez toujours à faire du bien et vous allez vraiment malamu mingi. Merci aussi na bandingo nyonso surtout ba famille ou ba otinda bana ba ko la métier na centre professionnel chez biso et dans la kwenge numéro 2. Les akaram na mosquée otinda bana ba métier ezali kuna ebele ba maquillage ba ko benga make-up, esthétique et coiffure. Coupe couture, langue, auto-école, auto-visuel, c'est-à-dire eza ebele, maintenance, ba nini eza ebele, botindi bana e kozala vraiment malami. Et c'est un néo surtout dans le Canada, sur le monde bloc Afrique, et c'est na okende et pas il y a na espace Pichène Afrique Food, c'est-à-dire ezali na Kasa City ni Shuri kunande bisika okozwa biloko nyonso ya Afrique olingi wana pe okukuta papa Pichène na mama wa biwa okende kuna biloko Afrique eza kuna bokende e oza malamu mingi noko bana mama tozoko tano noko na bino akuta. Mais je sens quelque chose. Cet espace où on a vu son. Voilà, je vous signale déjà qu'en classe, au salon entraîne pour que Tomeka a traité cette situation. Et vous avez vraiment mal en vous. Bote, maman. Mais, nous avons un problème, maman. Olobi papa. Namoni noko na ngai yawe. Problème nini? Fanda na. Ya vanda. Fais problème nini? Nous avons ba caméra ba nini. On dit problème noko. Ah. Maman. Juste kamoni na ozali a combien en dernier. Bon, biso les émissions na biso, les Bravo Jésus. So mutaza ba problème. Aya ko kabiso. Oh non, disungi na nzela ya molimo mosantu. OK. O azwa solution. Et on de kwa mona kibiso alobi vi na ko tambola malamu te. Mais azali na posa sola nayo mais alingaki esalama na plateau. Donc oza ki sasa a préféré asola nayo boy. Papa nokoye
lobani na mukuse makambo bengi. Bon, la mukuse ya liboye. Oncle. Amen. Webi ke yo bota maka mi bale na ndeko na mwasi. Auta kotika biso kala mama na ngai. Bota maka bino mi bale. Nazoye bango. Ndeko na mwasi. Bisika na kisasa. Atu kufa. Tubota mapeka biso mi bale. Lena tika linga moko. Parcours vie na ngai na comprendre ngote. Parcours vie na ngai na comprendre ngote. Mais nakutana na batu batalisi ngai même singa moko na bandoto na ngai azolotaka iyo na bandoto na ngai ozomenasa ngai ese eza likambo moko ota mususu ngai pe na salaki mabe dopona yebite aotuno mutuna yomo bisika na utaki na ndenge na minute na ndenge na komi yo na zotuna mutuna ese eza na problème moko non problème ezaka mais na bandoto na ngai chaque fois yo na batu moko boye ozo bundisa ngai ozo menasa ngai bato mo bilongi na bango ezo mona na mo mulili mais yo pena ke ezo mona na yango na biloko pesa ngai na ye na ngona nzela na koyi na sala accident na nzela oh meto na loba ngai na zo loba oyo ngana zo mona olandi nga o ngana loba o ngana mona do o ngana mona ezaki o ngai na ko bomba ngote donc ni omoni ke esenke to ya awa moni do to ya awa pour tout si ça makambo nyoso mais non eso kapsa gai sadio benga ndoki gai na sandoki no bien ngai na kangi ndoki o ngana zo mona eza bien te te o ngana mona ezepa na eza bitumba o ngana mona kasi alobi azomona papa na yo na butu te ozoyoka ete na butu ezokamwisa ngai sani abenga na ndoki nga aza ndoki ya monaka ngai sani na za ndoki kasi biloko na bino bokuteli nango mboka kasi balobi eza mabe biloko wana c'est ça bongo yondo za boye yondo za boye bongo si uzaka bina bien bonga na ndeni papa tuza bato hein tu ebinde to vivre ka omoni ngande na vivre ka yo ko vivre tindinga na ndenge ni yo vivre ndenge ngande na vivre ka na ibi ko fanda na bato siko ngai ko fanda na bato te na kombe boloko yo koti babuloko menga koti yo moni singala kala tsenia kala tsetse eza butima pom tamfuta ngai ba wane ko sini ngai te papa siko eyo elobi baka ndoki wana papa ozoka mbazo ba aso papa yo pe na butu bandoto ne ozo sani bandoto mama ndoto ngazo ade azomona batebele siko oya kange elongi kaka ngai mais yango na elongi oyo o ngala zomonaka na bato belé mais bato azebele tala noko MC ozomona eza makambo mama bino asala yo ozo butu azo tendelinga papa na ngabe ndenge kasi mutakufa musoka kufa kilibela mutakufa kula muka aya ala ti mais tomona ngo ndisibe ba akufa la mugi me akomola te papa na elunga ya ndeko na mais yo ozo kosinde ndenge ozo kosinde kake ezanga yondo za buyola na butu omona elunga na ngai oyo olobela ngai ala mamozo ba faut contrôler ngwa tema mozo ba contrôler ngwa mais ozo benga ngai ndoki yo so benga ndoki toyaki apona mitumbate kebana yo oki nabina okebana yo nabina okebana yo simba na mokala nabina yo kebana yo simba na nzoto na simba yo kama bana ndina tati ningi na Jacques te lukwa yo mais siko yo zokanga ngai ndoki
mwana na nga atala na miso bongo. Et c'est ça normal. Ngana oloba oh ngana zomona kana butu. Elvis yo so duba kai ndoki. Yo so benga ngai ndoki. Ngai to so mama na to bina mama na yo. Awa ba te bele. So benga ngai ndoki. So benga ngai ndoki. Mama no atika obenga ngai ndoki te yo so benga ngai ndoki. Na za posa makambo te. Ngai na za. Yo buto tikali na yo. Na moni kuta se so benga ngai ndoki. Na za posa te ngande na za posa lisungi sute. Te mama ngala ofanda te yeso benga ngandoki mama na yekuta tiko benga ngandoki te mais ye mwana yo benga ngandoki yo za voyou ngala za voyou te yo za voyou ngala obenga ngandoki ngai vraiment ndoki noko na yo mama na tiko benga ngandoki te yo benga ngandoki mama ata kosolola ndeni mwana zo benga ngandoki yango mwana za na posa olibende ngai do tika ngai na bandoto na ngana mona kande yo te mama na ofana nde na ofana te ya so benga ngandoki pena fana to solola nai te ni fa benga ngandoki ma spiritualité fanda atika ngande na bandoto yoka makambo ya zoluba donc atika ngai na ofanda vraiment mama na ye kuta tika obenga ngande na abenga ngandoki kombo nanga Wilema limbisai limbisai mama na nifa benga ngandoki noko bana s'il vous plaît papa tozali awa toza bisika basantu bazala toza bisika vraiment papa s'il vous plaît papa kitana mtema te nazoyoka mama ndika zoloba bisika toza moto ya nzambe epelaka misu pe ya molimo toi eyokaka papa s'il vous plaît namina ye biso ngonga na yo ozonga pa yesu ekoki ngonga na yo ozonga pa yesu ekoki nazolobelo na langage moko ya kimokolo ocomprendre na kati ya sagesse tika banzela wana papa yako msana nzembe ngazoloba oyoka nazolanda ye otiki nzela wana te okokufa atika nde kubimela nga na bandoto na ngai ngai nayebi ata obimi awa obenga bamasa na bakuluna okatinga sikoyo okatinga maloba na nina loba yo okati ngai na momo nga na osola na yo bino bosola lokwa bosola nga na osola bongo te ozokatanga connexion oyeba pe so solution so balobi so tika yoka nanu pe atika nde na banzia na nga mais tala so moni na fani nye na zola mama oya zoko ndenga zoloba mais mama ozoloba wana ozoyeba suka na hote nde okomela yo lelo mama tika s'il vous plaît boyoka te nakata na ngai yalo nalobi papa tika banzela wana papa tika banzela wana papa tika banzela wana nalobi na yo 3 fois banzela ngo nini mama oyo nzela nini yango oyo zoloba na te tokomonana oyebi mpe mamna oloba ngonga ekoki oyamba yesu ngonga ekoki okotisa yesu na kati na yo tika nzela ya molili papa tika nzela molili bima na makambo wana
nazoyoka yo mama luka basali oloba mamu nyonso to oyo oyebi oyo osala parce que na boyi na bando tanga makambo susu ekobenda makelele. Papa loba bien lobaka bien pour mena somona clarité lobaka bien nga nazoyoka ndisika mama azoloba me likambo ya lobi yo kutufana nenye yo fana nenye lokola tema to nazoyoka yo fana nye sino te na ozongela okula mabe tika nzela ya molili mwana oyo aza sacrifice te loko ozoboya kondima na koluka na creuser na profondeur mama kasi loba toyoka ngo tika banzela wana bima na nzela ya molili bima na misala ya molili bima na misala ya butu ye aza sacrifice te oyebi makambo nazoloba nazoyoka yo me nayebi makambo wana te nazoyoka nde yo répondre nde ngai nakosi papa bantu na oti nazolanda ye mama azoloba ozolanda ngai ozolanda nga mpe ta ebele répondre nde ngai nakoseli yo makambo okoseli nga makambo te nakoseli yo makambo te ok merci beaucoup mwingi ndoki papa quel makambo oyo akoseli yo te makambo oyo azoloba ya mwana yo ti bazoloba yo mutuno eza kote ni ozoyoka te papa eza ndoki yas alobeli ngai naloba eloko nize nalobi esiko eza masuku kosolola na ye papa yo mitaka na yo yo za obeba papa est-ce que mama bazoloba est-ce que normal yebisa papa bina tika nde vina ngai naza suna ndeko te bino baba papa loba te makambo ya vi na ye mama na ye akei ngai azali ndeko na ngai naza na makambo na ye te nayoka eloko bazolobela ngai awa yango na répondre oyebi mpe makambo ya mama na ye bien naza na mposa nakotela profondeur te donc papa donc si maman na ye akufa donc bajeni tosala bagere nde bendenge wana azali ser na ngai sikoyo ser na yo après mama lokola mosali ya nzambe soki osali kosa luka tuvanda nde na yo tosolola lokola bakolo merci beaucoup na kati wana tosolola nsima ok merci beaucoup yaya swana papa nsima te ngai nsima wana mosika fa bosolaka ya sebe toza sebe toyoka yango tika biloko wana tika biloko wana yaya folekaka na priere eloko esalama eza te d'accord merci ndoko moko osalama eza te so tobi to bando oloba eza lokola toopelisa moto alors biso toza mpona opelisa moto te toza na mposa tosangisa famille te mama ok ngai namoni bongo kutumabe zwanoko nao mabe te eza na oka eloko moko boye oyo olobi soki bapriere ekoti ekosalema vi na yo nde epesa yango na yesu oyo eza le plus important comprendre batiela pe noko misapi te atako aza na lolenge azali okoki komanke ye pe lobela ye na lolenge ya malamu ekozala bien ok yaya vi na yo ndenge oyo oza wana vi na yo nayebi te so omona yango nde mpo lokola papa alobi tosolola ne nsima nakangi parenthèse wana ya vi na bongo bana toya atina koloba boye okokanga makambo nazoba te atanda moto oyoka yango sivi atanda moto oyoka yango ke oloba eloko te papa na bino nde ayebisa yo yo ozalaka na papa na bino oyo acomprendre makambo nga alobi aza papa soki asengi nga tosolola aza mosali seki tosolola je pense que tosuki awa vérité ate lokuta ate ebomani sukasuka ebimaka ya liboso ya bato okosala mabe na mokili sukasuka nzambe aoexpose kaka ndenge bato ya mokili balobaka 99 jours ezalaka moyibi mais jour moko ezalaka ya patron tika misala ya mabe bino bato ozotala botika misala molili ya butu bolie bato bobomi bato bokobebisa bato otika ya yaya
Maman. Avancez, non? Ouais. Avancez. Merci. Mais... Yaya, pardon. Déjà, on a un salle mais non, ok, na maman là, côté. Bima, Nazoya. C'est la place aux qui na réception. Papa, y'a un token. Ok, au solo là. Ok. Merci. Yaya, tu as le point. Vous avez posé ma camoute. Juduric House, nulle part ailleurs qu'à Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai te parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mité yango awa. Parce que tous en eloko ya beauté. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko nini. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.